info lingala journal pour la peuple mbote. Nabino nyonso tofongoli yango mpona otala bino ndenge mokolo ya mercredi 24 septembre na siège ya ba Nations Unies kuna na New York. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki masolo na homologue na ye ya République française Emmanuel Macron. Pendant près d'une heure, ba chef d'État ba abordaki ba question bilatérale mingi penza na o etali situation sécuritaire ya Est de la République démocratique du Congo. Toko ba basangola biso mpona kotesa bino ndenge na marge ya participation na ye na 80e session ya Assemblée générale ya ONU kuna na New York. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mobilisé ba différents acteurs autour ya cause congolaise. Héritier Mapine, mais après c'est pas détail. En marge ya participation na 80e session ya Assemblée générale ya ba Nations Unies na New York, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mobilisé ba différents acteurs autour ya cause congolaise. Ezalaki bongo lundi et outi koleka chef de l'État a participé tour à tour na 2 déjeuners de travail. Ya liboso ezalaki mingi événement moko parallèle side event oyo etiaki en face ba médias américains pe internationaux oyo ezali influent na monde. Abato rompi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a répondu na ba question politique intérieure ya République démocratique du Congo. Alobelaki processus ya Doha na ba soubresaut boy accord de paix oyo ezalaki signé le 27 juin et outi koleka elongo na Rwanda et le sous dégradation ya situation sur le terrain particulièrement oyo intéressaki ba médias internationaux. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amekaki kopesa éclairage na ba question nyonso mingi penza likambo etali crise sécuritaire na Est ya République démocratique du Congo. Question mon côté ezalaki tabou ba journaliste bazalaki présent pour na représenter ba médias na bango bazwaki ba réponse moko claire pe précise na ngambu ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a profitaki na séjour na yo na New York na États-Unis d'Amérique pour na kosala ba point par rapport à la situation ya République démocratique du Congo. Président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge ayambaki mercredi 24 septembre na cabinet ya Mosala na palais du peuple honorable Carolina Serkeina oyo azali bongo présidente ya parlement ya République d'Angola. Honorable Carolina Serkeira oyo azali bongo présidente ya parlement ya République d'Angola aza ko séjourner na Kinshasa na cadre ya redynamisation ya ba activité ya forum ya ba parlement ya ba pays membres ya conférence internationale pour la région de Grand Lac oyo azali bongo président en exercice séance ya travail ya ba 2 hommes d'état oyo et apportaki na oyo etali feuille de route oyo ekomema lumière na ba enjeux cruciaux oyo ekotouche ba pays ya région tomoni bongo matière ya coopération économique sécurité pe développement durable oyo ekosangisa panel prestigieux kuna na kati tokomona bureau ya Sénat délégation ya CIRGL eza composé na 9 membres ambassadeur ya Angola pe ba sénateur membre ya CIRGL tomoni bongo honorable Jean-Pierre Darouenzi pe Patrice Pungwe. Réunion oyo ezalaki enrichi na présence ya DIRCAP ya président ya Sénat, secrétaire général ya Sénat pe ba représentant ya bureau d'études ya Sénat pe secrétaire administratif ya CIRGL. Forum ya ba parlement ya CIRGL oyo rencontre nango na Kinshasa eza ko annoncer événement moko majeur vecteur ya dialogue pe ya ba échange fructueux oyo eza ko viser pona ko renforcer ba lien entre ba nations membres ya sous-région na yango coopération parlementaire ezali essentiel pona ko aborder ba défis communs pe ko promouvoir ba solution durable na kati na yango. Totikali kaka na Sénat pona kotalisa bino ndenge président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge asumetaki mercredi 24 septembre na plénière examen pe adoption ya calendrier ya ba matière ya session ordinaire ya septembre 2025 bilili eza bongo ya Christian Kenge Ben.
Au cours ya plénière oyo président ya Sénat azongelaki essentiel intervention ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tribune ya 80e assemblée générale ya ba Nations Unies kuna na New York et epai wapi a participaki na mopange na délégation ya République démocratique du Congo. Président ya Sénat a réitéré engagement na ferme ya chambre haute ya parlement ya ko accompagner de marche ya président de la République na diplomatie parlementaire moko ya makasi. Informé ba sénateur na ba membre ya bureau na ye que ayambi bongo honorable Carolina Serkeira oyo azali bongo présidente ya Assemblée nationale ya République sœur Angola oyo azako séjourner na Kinshasa na cadre ya redynamisation ya ba activité ya forum ya ba parlement ya ba pays membre ya conférence internationale sur les régions de Grand Lac oyo azali bongo présidente. Session oyo baatame ekosala bongo 3 mois epai wapi ba sénateur bako examiner pe bako adopter loi ya ba finance ya gouvernement central ya exercice 2026 pe lisusu babosana te ba matière ya ndenge na ndenge oyo bako traiter na kati awa. Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Tshilombayi, ayambaki délégation, il y a forum parlementaire, il y a CIRGL, et Kamama qui est pas la présidente, il y a parlement angolais, Carolina, et tu m'as pindé Igantingi. Piquer ya chambre basse ya parlement, professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, ayambaki délégation ya forum parlementaire ya conférence internationale ya ba région ya Grand Lac et Kambamaki na présidente ya parlement angolais Carolina Serkeira akomaki na ville ya Kinshasa mardi 23 septembre 2025, délégation ya forum parlementaire ya conférence internationale de la région de Grand Lac et Kambamaki na ye Bosimbake Carolina Serkeira, présidente en exercice ya FPC RGL abandaki séjour de travail na ye il y a 2 jours na République démocratique du Congo na bokiti na ye na aéroport international ya Njili ayambamaki na ba membre ya Assemblée nationale bango bayambaki ye boye numéro 1 ya chambre basse ya parlement honorable professeur Isaac Jean-Claude Tshilombayi, secrétaire général ya FPCIRGL Deo Mwipunga Pelisusu, ambassadeur extraordinaire pe plénipotentiaire ya Angola na République démocratique du Congo Miguel da Costa avant entamer séance de travail na ye et longo na ba ambassadeur ba pays ya conférence internationale ya région ya Grand Lac oyo bazali accrédité na Kinshasa. Objectif ya mission oyo pona mabele ya République démocratique du Congo ezali bongo ko renforcer coopération parlementaire pe ko visiter secrétariat général ya regroupement parlementaire oyo ezwami na ville ya Kinshasa loko la siège régional na yango bosimba pe boye ba ke programme officiel ya suite ya mission oyo ya présidente ya parlement angolais ezali ko prévoir ba rencontre longona ba honorable Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Isaac Jean-Claude Tshilombayi Moussaou respectivement président ya 2 chambres ya parlement ya République démocratique du Congo pe premier ministre Judith Suminwa Tuluka. Honorable Maotwene Elia Selembao azalaki bongo mercredi 24 septembre na office de voirie et drainage OVD na mokuse pona kosolola na DG Victor Tumba pona likambo etali bongo ba érosion na Selembao. Christian Tengebeni azalaki simasima na compte info lingala. Ndenge kaka bamesana koloba na français, il est plus beau de servir que d'être servi. Talatina wana déplacement ya honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na bureau ya Musala ya mwana mboka Victor Tumba, directeur général ya office de voirie et drainage OVD na mokuse oyope azalaki accompagné na ba notable mususu ya quartier Kingu bondi melanga bokutani oyo ezalaki pona honorable Maotwene koluka ba solution ya commune ya Selembao oyo etondi na ba érosion kilikili biso nyonso toyebi kalate ba mvula ezali kobanda pe lisusu ya motuya ezake ba route secondaire oyo bazali kosala kalate na commune ya Selembao ezali kosenga implication ya organe technique. Après ba échange oyo elekanaki kitoko, directeur général ya OVD Victor Tumba alobaki boyi to sepeli na boye ya honorable Mao awa pa na biso nakanisi tosololaki na ye na telefone na nzela ya telefone alobaki akoko ya na biro mpo tosolola topesi ye merci
mpona wana yango tolingi eza exemple ya malamu ole muntu aloba kaka bamakambo ye apreferaki aya tosolola na lisolo na biso tosepeli yango aye kopose biso problème oyo ezali na kati ya circonscription na ye na Selembao parce que aza eli provincial ya Selembao boyebi Selembao comme Ngafula Ngaliema ezali oyo tobengi na lopoto zone collinaire ezali zone ezali sujet ya ba érosion mingi eza zone collinaire donc eza montagneux ce qui fait que même na pluie à 4 avril bomonaki côté à ouest ezalaki ba éboulement esalamaki bato bakufaki ba dégâts pe esalamaki yango démarche na ye alingi ayeba nini tokoko kosala toyebisi ye que biso OVD tozali na processus oyo tosalaka mpo tozwa en charge eloko c'est vrai ba érosion eza ebele na kati ya ba programme na biso toza na ba érosion mosusu oyo toza kosala déjà mais esengeli nini mpo tosala yango première chose il faut tosala identification toyeba eza érosion nini so tosilisi identification tosalaka oyo tobenge ba évaluation ba étude wana nde kopermettre biso toyeba évaluation ya batravaux wana ekosalama ndenge nini ye moko mpe honorable Maontwene Papa Selembao apesaki baprécision na qualité na ngai ya député provincial ya Kinshasa eli ya commune ya Selembao toyaki lelo mpo toyeba nini bango babongisi na niveau na bango mpona kosunga population ya Selembao na makambo etali baaction anti-érosif esima kosolola na ye toza éclairci animi kopesa biso équipe na ye ye accompagner biso kobanda vendredi oyo to localiser basite yango tosala tracer puis basala po babengaka banque de données po batala ndenge nini bakoluka financement po esunga bandeko ya Selembao bakoko vivre paisiblement surtout ndokota saison de pluie awa et eloko ememaki biso ya mibale ezali banzela oyo efale tongama oyo ministère ya ITPR aza bite ya koévolue nango à cause ya baérosion wana nde tobiaki lelo totravaille ensemble nde totala ndenge bakoinsérer batete ya érosion eza na lelonge ya manzela oyo batonga entre autres Birmanie kota Selembao Prince Akala aveni Mobutu bareli yango na Kwado Somao et puis asosa ebima na elengesa kolongwa wana direction quartier Kingu na ba effort personnel na ye en attendant implication ya l'état honorable Maontwene apesaki badon ya bapne oyo na demande ya ba notable ya quartier Kingu pour na arrêter nanu ba érosion en attendant misala ya l'état eye bana kosalema ezalaka nde boye honorable Maontwene population ya Selembao balingi bato ya boye koba kaka boye commune ya Selembao à part yo moto mosusu azate Baporte si efungwami na ISTPK na ba inscription ya année académique 2025-2026. Train ya année académique 2025-2026 est démarré déjà na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la Mokuse oyo ezwami na avenue Bujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Vélodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba enyoso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola ISTPK berceau ya savoir ezali koorganiser ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie na licence LMD na biologie médicale baza pe na ba parcours lokola technique de laboratoire na ISTPK baza pe lisusu na passerelle pe master kuna okokuta eyazi baza pe lisusu
na biologie médicale pe santé communautaire. Wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene. ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi. ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo. Nani akotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana, misala ezali koloba, qualité ya enseignement ezomonana oyo penza perso ya savoir. Ya boye ezala te o to bandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK perso ya savoir. Naboka même ya préfet des études moi Namboka Pascal Bissi moi ya Itemat Binza Delvo boyebake Nicole Eleki basaki inauguration ya salle numérique pe bâtiment ya sika oyo ba partenaire na bango batongeli bango Stéphane Skande Francis Kanzalo Koka. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ISTA batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ISTA bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation, option ya construction pe ezali na pointe. Pona ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu alobaki toyebisa bino ke Itemat Ndolo ISTA basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pona bino tango ya koyekola esili nano te papa mama osalaka déjà na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na babiro ya Itemat ISTA ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique, bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko Itemat ISTA na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Préfet Louis Kabangu ya Itemat Ndolo azali kobengisa bato nyonso besala bongo 6e des humanités kasi bazwa examen d'état te pamba te bango basali bongo centre ya autodidacte. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ISTA batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ISTA bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso
lokola aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation. Option ya construction pe ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito yebisa bino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu bapesa bango kombo eratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pour na bino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na ba bureau ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tenten. Préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneaux solaires, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société, yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Kiti ya clôture ya semaine salemaki kitoko na complexe scolaire Mama Pemba Nkuna na commune ya Kisenso. Nzambende azali force awa na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu. Bosimba pe boyeba kendenge kaka ezalaka lokola momesano ya chaque vendredi ba se retrouvaki lisusu na culte scolaire culte oyo ezalaki mpona clôturer semaine pambate nzambe asungi initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba ye moko honorable Nerombungu mfuma banga moyo elongo na personnel nyonso enseignant pe administratif bango bazali wana mpona kotambusa enseignement ezala kitoko. Awa toza na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na quartier Bikanga mingi penza na avenue Bantandu na commune ya Kisenso epai wapi ba élève ba se retrouvaki na 3 groupes ba élève ya maternelle bazalaki pe na culte ngambu na bango ya primaire ya éducation de base pe bazalaki na ngambu na bango elongo na secondaire nyonso elekaki vraiment kitoko lokola ndakisa mote ya bana maternelle ateyaki bango esengeli moto na moto ayeba na ko se comporter na ndenge ya malamu pamba te nzambe alingi moto kaka ndenge azali enseignement oyo ezali kotalisake na complexe scolaire Mama Pemba bazali ko encadrer bana na ndenge ya kitoko même spirituellement nyonso ezali kosalema na ndenge ya kitoko pamba te Bible elobi lakisa mwana nzela oyo esengeli alanda tango azali moke tango akokola akobosa na yango soki mokete bana ya maternelle bazalaki bien enseigné epai ya mote ya mokolo. Simba pe boyeba kendenge moko pe ezalaki na primaire même na niveau ya éducation de base pe secondaire nyonso elekaki vraiment kitoko boyeba prédication esalemaki pona kotalisa bana complexe scolaire Mama Pemba ke nzambe nde azali force na bango esengeli ko konte na nzambe esengeli ko bondela nzambe esengeli kotalisa nzambe bosenga nyonso nzambe nde apesaka mayele nzambe apesaka sagesse pe apesaka
oyo nyonso moto azana yango bosenga en dehors ya nzambe eloko moko ya malonga ekoki komonana te. Ndenge moko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Néron Mbungu ateyaka bisika nyonso ye alekaka mpona kotalisa ke réussite ya moto ezali kouta kaka na maboko ya nzambe. Eloko moko te eleki nzambe esengeli kokangama na nzambe. Nde na ntina wana bana ya complexe scolaire Mama Pemba nyonso elongo na personnel na bango bazali kolanda kaka mateya ya honorable Néron Mbungu oyo azali kotalisa bango ke réussite na ye mpe eutaka kaka na maboko ya nzambe. Enseignement ya qualité ezali kokoba encadrement kitoko na complexe scolaire Mama Pemba MPD école ya fondation Néron Mbungu oyo emipesi lokola mokumba ya koencadre bilenge ya République démocratique du Congo en général pe ya ville ya Kinshasa en particulier. Awa kaka nzambe nde azali kosala, nzambe azali kopambola, yango réussite ezali komona na tango nyonso. Poti va peza potopota kitoko même yo mukolo koki komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos ponderibana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pro bébé pro. En tout cas, l'élément on est pesé quand na boucle journal peu pour un peu ceux qui se pèlent qui n'ont pas ça merci na Nathalie Kaila Kapenda zaki na édition na sima caméra to zaki na Igong Ting montage de sima qui na Christian Changebeni pe Fabrice Lundo du journal peu pour un peu ça supervisé par héritier Mapine Mbandeko Boti Kalamalam au revoir.